bazala bajalote bazela pe autorisation na manger ba pe sabango surtout Nicodème nda Nicodème pe moi crèche mo bolande mo afo Nicodème wana to kinel boso to zonga simana est-ce que ça oyembo oyemba nani na mie to zonga bana baninga ba ta normal ba Nicodème de ba yepa ba faire wana so banga ke ndaka kini ngana kuta na bona ba couloir musu pe bomone pe na ava ni ngana koti wana opa ba ni mbangu mbala mo akimi so ko monsieur na nous na guerrier tanga na bien nga guerrier mo libanda kala nga na obima libanda ba wazana na bakini ba oluka ndenge ya ocha mo choko po bazala so ko point mutu ba monika o répondre nga na za pré nga na ko larguer o nga lo ba ngo la mouille pas des gars c'est que bien de beau pesa miel mutu makasi ngala biso ke miel aza bata bata simane ba makasi fort ngamona na makasi puissant na kata ba mboko Afrique du Sud naza puissant na yaka kini wana pa manazonga seconde naza bona lobelera makamuna na ye album ezobima makamba bien ezali ope amoni a osala ya ye na ninga bi az l'autorisation na ese we rapesi ye pas que ça makamuna miel la omeli azaka na ye respect o ya ofinga se bazobangati batika ya sa makamuna ye moi batu mususu basala la bango ba forçaka musique pour kotaka na wenge ce se comprendre mais musique en opena bo abotama na ngoti wande se banani nde ba musicien mususu bino motangela nga ba kombo wana bango yepe na uta ba zo yemba ya ka peut-être moi batu mususu ya ka peut-être ba obinista na bango yo ba lakisi ope mo indusa obandi ko yemba polo boko mbiso to binde ba ye nandenge ba okota nande ba ochachoko nande ba olinga locks na bango nandenge ba komi ofinga ngandenga na mwana poto akala ya kala kuti bango na ba banjo kene ba libanda te bolanda biso na Happy Box TV, ça veut dire décodeur oyo ils ont la chaîne nyos tout ya monde entier surtout ya Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes, la télévision autrement. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre MD serviteur Yannick Wenge, Moto Naki Bonzambe. Bienvenue à cette émission Showtime avec Moto Nakolo Yannick Wenge. Merci beaucoup toujours d'avoir choisi Congo France pour vous informer. Bienvenue dans cette émission Showtime. Ici nous sommes à Durban, Sarabine, tout ça partout. Tu auras la Djobou, tu auras la Cape Town, tu auras la Durban, tu auras la Pretoria, tu auras partout. Il s'agit en bête numéro la Bissonde, Borosa Bisso. Alors, vous avez émission la Bisso. Toujours nous avons Sima, il y a actualité, il y a la Bisso, il y a Papo la Bino, Motomonene, il y a Durban, il y a Bisso, il y a j'avais la rôle de Mboko Yosana Yambaye quoi, Babi, Mboshi li passe, Motomonene. Alors, c'est présenté. Tu peux te mettre par rapport à ma solo, il y a des gens qui ont l'actualité. Tu peux te mettre solo, il y a Mel de son, studio, Mamamou. Et ça a évolué. Merci beaucoup, le boss José Didi Dipumba, à Paris. Merci beaucoup. Dans tout au hôtel Arabiso, je suis avec Moshi Lipasa. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Santé kitoko. Dans ce monde, on a faire ça, c'est belé, la habitude. Bilambango yozorango api. Voilà, tu as bilamba kombo ezani. Secret ezani. Secret za fozala na ngoti. Secret za ka fozala na ngo pour la ta bien. Fozala bien, za la boga o luka la pour la ta bien. O bimara pe pour la ta bien. Secret ne yango wana kwa. Na ba na ya na to yaka moi compétition moko awa ya ba saper mais bimara parmi ba premier. L'habitude bilambango ozorango api betelo bana poto ba la biso ngana ya na salaka wana présence nga moko selo ba saper bazaki wana yo bimisa ba biloko moyo ya kanda l'habitude betelo liso na yo non si lelo okoma rolata bien parcours no ezara ndé et merci pour la parole au pesingai omoni likambo bilamba moto na nzambe na biso ke babota marana ngo quoi. So comprendre ana leki ba leader ya bato balataka pena bien en poto wana mobimba o rapina ke bakoko ya Londres ba acha mo photo ba Vincent Mangala baza wana ba vie na nga Brice Mpangi idéologie à côté to oti nga ba toujours yo yebi na si Didier Nzongo ayebe longi o bien mokonza nga ba yebe longi o bien Didier Nzongo mokonza nga ba na PCP mo José Nzongo ayebe longi o bien ayebi ke
Mboshili passe à l'étendancier abanda elamba zo beta vie José zo kita tina kini aokuta pena guerrier avanda wana ti ba masolanga ya kosala ke to bimara sikoyo ponga mona tambola na kenda Turquie Dubai wapi na kenda partout na kenda na pays forme na ye na oteke la pe batu moi ba maison vandi déjà quoi nous sommes tout monde OK sombi na moi kato na biso OK sombi na moi bimisa na moi jobu bimisa na moi mboko ya enseignement so Mozambique nde ba saper musu ba raté on est tobi ba saper surtout à jobu na ndenga betenga la wa sango que non ba saper rebelle à jobu ba so marabilama na Mozambique. Wa bazali pe ba so na Mozambique mais ba on ba yebinga Mboshili pasa kenda zonga so comprendre ngana tambolaka ngana kotaka nga Mozambique te awa ngana kenda kana zoka ba 8000 ba 8000 km na kei pe na zongi po mukandeza ana dokit nena bona o matalisusu to funa ko mapena Italie Allemagne na ko na kuta na ba miel bango tuna to linga na masolango kwa donc kalatero ya na be mission olanda na uta libanda na zonga to beta masolo po dokeza. Merci beaucoup Mboshili passe abi dokeza akenda azonga na micho avato le canon étape wana mutuni na lata to saper ni na lata to che monde entier parce que mission na biso et la monde entier saper mo wala ta mo ma non te muto yo ala ta bientôt aza idole na ma babila mbeza nani bon idole na biso na ma tenir na papa Wemba na keste on bato ami balé na che on a biso pena so idéologie pena to landi wana faut que c'était so to ke pena bien ya kina na Japon papa Wemba eli biso pena strictira sika ozomona pena ko beti perpète na costume poso nini mon idéologie wana papa Wemba siko to kota na ba marque na mutu mo ta oloba lelo ke yenda banda idéologie akosi moi masolango ndenge banda lelo siko biso to simba masolango to se bele nga sepela na bato nyo so balata bien o balata original o balata ate ba biloko pa pamba kwa ba o nyo so balata bien na ba te bele ne ba José ba Didier Nzongo na poto bokoza komila ngaba alata bien ba viela nga Brice Mpangi so comprendre na mikili wana prêtre viela nga acha mon voto wana pena batizanga pona na atalanga pena na zaka mona mukiazo talanga be petit yo ozala mabe petit ozala mabe taka léopard de la sape kita awa yo yebi léopard kita awa donc to beta nana bango na ninga wasakana te ezaki film léopard de la sape oyo confirmé na ki ya ba mote belé dada Weston muzeki ndingu ekeko place baza léopard de la sape na pese bango mbote ba yaka événement le ka bien pièce beta ma yo zalaka wana lo bebele za te na sepela balataka bien ba ya balataka bien biso beto lataka bien na ba bibi bo beta bon film pour ba pire yango o pese bango mbote bo balataka bien ba bibino mukola nga zalaki bo bete bon film fort kasi totika rande bino ba téléspectateur bo chiche oni ngana ko lo bateke na lataka na lekaka bato fo mutu moko aye aye ko potana nanga bino bo cheba caméra na bino bo cheba juge wana bo cheba nani wana pourquoi on va battre dans l'équipe il faut vous chicher ce qu'on est au bêta pour moi ni ma bilamba au père na ebisa yo c'est facilité il faut que nous en a nzote lamba so comprendre bota wana boga ko za nzote lamba e vanda pe na corps na yo ezoloba au mona pe na sentiment pe atenyango ezalaka yo nzote ezate donc lamba o mikangi luketu lokola neti bululu donc zo comprendre sens ngo pe ya forme te donc o yepo ko attaquer ngane na vandi boy boga elambe fandi na lobela pe bien car pe parquet libanda soko po yepe na parler pe kuba momi a kuba mafanto ba kuba soko bran so m'équipe na présenter mukanda ya ngango na voyage na yo voyage na mukanda nini. Merci beaucoup Mboshili passe à kenda azonga nde makamu na micho question na tuna yo critère nini oya muto ko ba ke non muto alati bien critère faut la zala ndenge nini to ba ke muto alata ka bien to alati bien critère faut za nene mais yo ba kakati yo ba critère bato balata bien yo ba net ba Cédric Nakasila ana mbongo na ebele mwana mukena bangenge na ingénieur moko bo asimba téléphone nyonso ya Dirba awa ya Afrique du Sud mo bien so alati mona jeune mo maneke to toza na mariage na mais pièce beta mi faut bozo ba image ba vidéo bilamba nde to atakane na forme yo no vanda no lobia ate ba jeune bazaye balata ape bien so comprendre donc mutu fa peso et sengone lamba ya lati no ye moko mi sepela ne lamba mais bino bo sepela na ete so comprendre. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W Congo France.com.
Toujours c'est l'ambiance de cette émission. Parlons à présent de l'affaire Miel de Son. Azolonga maison mère, kolonga maison mère naye, Weranson apesa ki maboko abigeno, mwana ke ko sala nzela nayo, za loko la redi a misi na papa Wemba. Dans ce programme concert ya roya concert, programme nanga ya mais salata nayo. Na habité ozoki eloko wana ndeni parce que Miel azam tuno ya pala avec ba foridol na pesa mbote ya passant. Nouvelle ozoko nini lelo Miel ana coulisse abeta mo lo nezo biba. Ngoni Miel wana bomona de son wana Miel. La miel. Miel aza grand chanteur abanda kala nga atangi na internat. To tangi na internat na Kikwiti. Na ba pichuki mana, ba pichuki mana ba mana ba kester le ba na poto. Ba école ba yembi na ba Miel wana. Mana internat to beta pièce na ba Miel wana ba oyemba omona pena muto oyemba oyo kana esengo. Na sepe na le roi de la forêt pesi étape na abimisa opaza oyo eza pe kati na ye quoi. Et loko biso to zela nga pena ba question na nozela yango yo pona mutu nanga de son Miel. Donc eloko wana pena biso to zela ngona maboko ko fongwa mangamoko na kati Afrique du Sud président ya fan club ya Miel. Ya makamune nyonso wa se ngambo shili pasa na kati Afrique du Sud na Durban. Donc ngam na opesa bato elengi wana po ngamona na manager Superman. Na baro ya munene o bandule beta maka awa na kati Afrique du Sud ngamo na manager ango nazala déjà betisa Dani Cool émission papa Wemba yo wana batesa papa Wemba o ngamo nazala yo zala mona donc Miel la sisa maka muna ya pa okita to ndondo la pena eloko moko wana ebi Miel ti raté et double revolver ya ça va jeter soko pour na parler. On a parlé donc à la minute où on s'est là. Il y a maïebi, talaka vanda tel ben habité. Après cette autorisation, après ça nous moutouté. Mais sur après si Miel la mona un respect ça na kati wana. So na ina batouté, ayemba ane bien na sentiment na ye. Salarié loko apo batu basa nini? Parce que la siko boyo kam. Parce que la minute ndenge baterité bazolo baloba. Azel logote que non. Oh ouais, on s'en a tindé pour balia yende pas hérité watanabe. N'habité yo ko mona onde entre Miel de Son c'est hérité au Miel de Son. Na biso wana za double revolver. Moni double revolver, eza na koto, Bazaka esika moko alia na ngate bon siko ko lia ene. Ebi côté mutu wana uta. O ka mayumbo côté ba redi ba uta côté ba kester ba uta côté donc ba wera ba uta côté kuna to sala ba jeter. Yo lia mutu. Kuna nde biso to lia kabatu. Kuna to lia kabatu, biso to lia kabatu. Donc to za sir na ye. Masole yango bien, to lo ba ko trotter. Ota pe bato ba lo ba te bato ba lo ba la ba konka. Mais la métier où on s'en appelle ces chances na nenga na abeta. Mais ba mission monsieur pe où on s'en comme ko chrétien na ba mission ba lo ba nenga mo ba be. Na habité ba za la ba jalote ba za la autorisation na manger ba pe ça bango hein. Surtout Nicodème, nda Nicodème pe moi chrétien mo bo nenga mo afo. Et Nicodème wana to kinel boso to zonga simana. Est-ce que ça oyembo yo oyemba nani na Miel? To zonga bana ba nenga ba ta normal. Ba Nicodème de ba yepa ba faire wana. So banga ke ndaka kini ngana kuta na bona ba couloir musupe bo moni pe na avandi ngana koti wana opa ba ni mbangu bala mo akimi. So ko monsieur na nuna ndeno ya guerrier tanga na bien nga guerrier mo libanda kala nga na obi malibanda ba wazana na bakini ba oluka ndengeni ya ocha mo choko po bazala. So ko point mutu ba moni ka o répondre nga na za prêt nga na ko larguer ye. Oh, ngana lo bango kamile ba de mo yepa de ga seke bino ne bo pesa Miel mutu makasi. Oh, ngala biso ke Miel aza bata bata simane ba makasi fort. Ngamona na makasi puissant. Na kata ba mboko Afrique du Sud naza puissant na yaka kini wana pa manazonga. Seconde naza bona lobelera makamuna ye. Album ezobima makamba bien ezali ope amoni a osala ya ye. Na ninga bi az l'autorisation na ese wera pesi ye pas que ça mamna Miel la omeli azaka na respect o ya ofinga se bazo bangati batika ya sa mamna ye batika sa mamna ye c'est tout na ba fanya sa ya Miel de Son ba Hollande sikoli lo beroza nini o yebisa ba nini bazela eloko nini est-ce que eloko ya ko bimisa la ba on pe eloko double revolver tala moi mama ko yembo za na batu moni erata wenge on ngeza kina ndenge komela ki ba Miel mutu ba yesu ko komatsa masolo ngo bazali bango nyonso ti soko pana ba mati masolo ngo mona minute
tozelaka eloko wana ebima bonga na yoka na ngango na ko bana kopesa bango sentiment na erote faut bazela pena bango mo ba yoka kango moko nde ba comprendre que masolo bien zali Florida la epsa ki ote Simoni Ambozo yo ebi base wana de son batika ye asama mnaye po paza la courage naye weraza na ye wana osenge permission le finga muninga zela peto no yo ko bimsa wa babi pourquoi tant yekite watana bazaki na maison mère wera pesa ki chance wana tezeka yaki ndi kwa bimsa chance babi ba wera son ache mais de son arrêt omoni mwana na mwana papa ya bana mwana na makamu na ye ndenge azalaki na héritier za ndenge azalaka na miel te za ndenge azalaka na obo otoloba wana nani auti pas faire wana nani po moi bato mosusu basala la bango baforsaka musique po akotaka na wenge soso comprendre mais musique yango mpe na bwa botama nango te wande si banani nde bamusicien mosusu bino botangelanga bakombo wana bango ye mpe na uta bazoyemba yayaka peut-être moi bato mosusu bayaka peut-être baobinisa na bango yo balakisi yo mpe mwa indusa obandi koyemba po loboko biso toyebi nde baye na ndenge baokota na ndenge baotya choko na ndenge baolinga locks na bango na ndenge bakomi ofinganga ndenge na mwana poto akala ya kala kutu bango na babandi okende balibanda te nga na oloba na nga na okita kini bango balokende koluka balinga na balocks soko prendre po bakota pena na bamasolo yango na ofinge te me nazo expliquer ke po boyeba ke lelo tomona bango oui akomi musicien sa yebo ko finga muninga te osoko finga muninga ba ko expliquer yo ndenge yo po yaka soso comprendre ko tomona ba onde ba yaka ba misuso mona na balobeso tomona na balobeso avant ba koma na maison mère ba no ya ba test biso libanda da total la test à maison mère lobeso ye wana ye ba tunyo za passeport atena na yeka maboko pamba kabo ko bwa na nzambalane lobe komi lobeso ofinga ngande ngana yebi so kota tinde zo koma lobiti to support bin soko ofinga na ngolo de la nature ya ndenge za na ba kongolo finga no mutu me to ebi bango nazo ebiso clair Nicodème akofinga miel te po miel aleke na oyemba musika so comprendre miel aleke na oyemba musika toko chaku to bando comparer ngote so comprendre na ba jete nga tangine na interna nano biso ba bana kini to kena otanga na kola basango oyebi koyemba na tongo na ko yemba ne tongo na ba pichuki mana o azana kestera kena ne poto o yemba on le caractère play mondial oyebi jeune wana kasi ba miel na bango te ba yemba na ba tonto toska tumbu so comprendre ba musicien pe na ba musicien bon yosko na yebi koto yembela te o finga muninga prendre. Merci beaucoup Moshili Passa. Album est marquant. Pour battre bébé, c'est la ngoma battre bébé, bien en fort. Album a miel et obi marquant et obi ma colonie, ma colonie. Kasi. Wana ce que ça va surprise yo faut pesa bango. Ngana lobelaka pour la mutu nanga. Yo pesa bango date album pour ngana va expliquer ba makamoza na 4 album wana siko bilengi moko eza wana. Ah ça c'est que battre c'est vraiment ce bibo. Oh. Yebilo ne beda c'est pirate. Batu ba ko sepela ya niveau ya kosakana te ngada na o sepela pona yo kango sona sepela ete na ko ya hotel makuta ta na micro te to c'est la sentiment mo mbali wana yembi fort ayembi pena donc na vandi pena fallait ka wera pesera chance pas non chance na zo méritant Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Comprenez vraiment, c'est l'ambiance de cette émission. Par Bisso de Narabo, vraiment en cas de rara. Il y a une émission où vers la fin de cette émission. On a habité Moshili Passa, Badbaotala, on a milité, on a habité Miel Baotala, Yoba Fan, Miel Baotala, Yone Okanga, Dirban, ou toi, Fou de Sid Mobimba. On a habité, c'est un concert un peu en double Samuel de son, ah, to, on a un membre de l'épée à la rara. Si tu salis ma solo, tout au bongi, si déjà dans un concert tout. Yo to le voza en retard. To planifier tout. Ya si saka bora boaka to démarrer malamon. Donc to démarrer nous c'est ça bien planifié. Chef de guerre aibi masolonga na oloba. Donc bien planifié chef de guerre azana pa na mawana bana ba mamisa mu komene wana grande sœur propre. Ngana mbo mu komene. Gérer mu komene prêtre na Canada. Abantsone ba yemba
Vous comprenez? Prêtre na kala Vincent Mangala bazana ba prêtre ba Eli Mangala matuka dala vient nga ya palais. Vous comprenez? Bazana yewana ba osaba masolo biso skoto kangi koto donc base ezali miel azaye mongote koto base ezali na biso musu bazana sima et mission yo zo so mona base mobimba na présenter au base mobimba ya miel de son tout ça na complet. Merci beaucoup. Chers amis fidèles téléspectateurs, Bomoni, base de miel de son, na Afrique du Sud, ils sont complets. Au lieu na Dirma Bakangi, au lieu na Djobu Bakangi, Puerto ya Bakangi, Cape Town, Bakangi, c'est leur vitesse, babi miel de son de Makamba, et puis ça nous joue à terre, et puis la biso et Kendara Kaka Boye, Kalaming Teboza déjà album miel de son, au lieu d'impact, na idéologie, mais tout comme on a su qu'on habité, message les années dans la biso, numéro na yo à téléphone les années. Ok, message nanga ezaboye. To support baninga. Oyo réussir, faut o support pe muninga. Oza mutema mabe ya muninga te. Ko finga pe muninga te. Batindo o finga te. To supportana kabiso na biso. Soki lelo ya miele simbi. Lobi pe ya yo pe sa nini? Ego simba. To simba na maboko olio tele mo finga. O finga pona nini? Po oza danger te. O finga wa danger te. O chechuko na misu na biso to mo ndeke bo koma. Bon danger te na miso na biso linga lox na miso na biso donc ngakutu okoko sanga lelo moti poko na vivre libana na yaka bakini na kenda ka bapoto na kenda ka wapi na za véhiculer na pala kanda tout fo na palais o mona oye pena ataku lobby olingi sumisi tokesa ngona ndako ba eba ndeke to vivre lobby deuxième émission faut ça l'autre émission lobby deuxième émission oye suna palais to beta ngo poto la savon que to vivre parce que ta famille de son pe baza ba vivaka on se comprend to finga mutu te la chance yangi ya maya mo apesi bino pe boza na wenge bo finga muninga point boza alongwe papa petit chance la bino ba bo finga alongwe te alors yangi ya mapesi chance au ça so alongwa ki peut-être ko comprendre bo finga ndenge batu ba finga na so ba longwe mais message na biso za boze lelo na bino e bi makalate après yango to pesa bino ba programme ya ba concert ba nini ma nyonso ndenge o ya Afrique du Sud Ndeo to yambe pona vina biso ke mutu nyonso te avanda na poto donc muna mutala kwena ye na Afrique du Sud na se retrouver ko lekane ba o baza na poto ya mona avanda poto mutu musupe na poto esimelela ye amona moyen ya ovanda féliciter yango avanda ka kuna musupe na Congo lekine biso na vie esimelela na Congo ya avanda na Congo musu na bandundu esimelela ye wana poto elobela mutelo moti complexe na ngopeza te je comprends mais to simba na kabiso nyoso ya maboko to support muninga lobi pe za tour na yo soki za tour ya musicien lobi na nani Nicodème to ko support yepe to beteli yepe maboko po vie za bongo. Merci beaucoup kenda numéro na téléphone pour to kabala numéro na téléphone eza 0027 62 27 29 481 WhatsApp eza pika wana na bande sous 0027 62 27 29 481. Merci beaucoup Mboshi Lipasa akenda azonga yene makambu na kata Afrique du Sud en tout cas et pe ça joue ate babi mutala ta bien ça moko mutu sali mutu vivra bien l'Afrique du Sud za moko pe ça ngo joue ate chers amis fidèles téléspectateurs nous sommes à la fin de mon Versace ya Kanda.